Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline esu kosala deuxième vidéo. Première vidéo na sali na expliquer makambo na monaki samedi po na ndenge na kumisaki frère Atoms ndeko Atoms nde na kumisaki ye nde makambo na monaki po Nzambe nde ngasalaki ngai. On a écouté la vidéo pour la makambo on a moni na réseaux sociaux pour la Marcelo Tunasi. Et on a écouté la vidéo ko la zana biso Saint-Esprit zana biso na vidéo o bande ko na ngai. Na vidéo oyo ko la batela ngai abatela mutu nyonso akozwa vidéo oyo na ndenga mabe ko la mona e. Bande ko na ngai nazotiela bino nanu video oyo ya ndeko na biso mona moni na TikTok na moni batu na réseaux sociaux pe na moni pe batu balobeli yango batu pe basali yango video na mona ki on banda lobi chez quoi na mona ki yango ndenga mo pe na baki na kosala yango pe video na landaka miko eleki mateya ne moko abandaki na TikTok ande to mataraboy na moni mateya wane bimi azolobela si nino donc ndeka to sabu na TikTok ezali ka parti mwa muke azolobela si kimia esen nino babenga oni mutu akoki kozala biso nde toza bona muki tokozala jamais na joie tokozala na joie te tokozala na esengo te po un jour okokufela mutu kabaki mateya nini o de sika na comprendre que passer Marcelo na landina oyo batu bandeko batie na comprendre que passer Marcelo na mateya na ye ande ko bomba makambo ebela azoloba na biso makambo mususu oyo biso oyo aloba na bango bo biso landake te aloba na bango makambo mususu me nzoka nde makambo mususu mutu azoko ebombama na kati wana tolanda na video oyo tolanda na yango à l'après bongo na ko tia commentaire na makambo ono lobela tolanda video Sur les réseaux, nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience. Ma sœur. Vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que... bandeko tolandi biso moko prédication oyo nde bandeko balobi prédication oyo ezalaki quelques jours avant Maman Blanche a voyagé pour akende kokufa. Donc Marcelo en tout cas nga na loba ngo nzamba ebi yonka mambo na to la vidéo yo to leka so na benga passer Marcelo eza te pona ki titre ya pasteur eza poka nde ba mibenga ka bongo pona ko localiser peut-être mutu mais to koma na niveau ko to bando benga bonso ba pasteur te zomon. Donc Marcelo ndenga zawana l'air ndenga te ki mateya oyo ezaki quelques jours avant moi sine ak voyage ke kokufa. Bandeko na ngai eza profond makambo ya lobi eza profond faut totala ngo na miso molimo na miso molimo sko faut totala ngo na miso molimo
boyebi na prépara vidéo mona sala pona lobela kama mama Blanche pena lobela nani Alexandre akufa na nyi nde nzamba lobai nanga pona Alexandre wana na prépara na lobango. Donc ça on a ba vidéo peut-être pona développer mingi. Ozomona donc Etienne ndeye azoloba awa makambo lobi non. De batu bazondi m'amène sans que ba se rendre compte makambo nini muto azoloba. Tellement de balobaka na ko ganga pona ko impressionner batu donc mutu pour ko comprendre o ko zo tenter à ko réfléchir makamni o ya zoloba kaka men. Nazo prier Nzamba a suscité Paul pour aboma Etienne na yo. Batu babi amen. Pour faut okende na vie na oliboso ke na destiné na yo, il faut Etienne na ya kufa. Etienne no faut kufa pour yo okende liboso. Ta destinée est plus important que Etienne na yo. Abi Etienne no ekoki kozala réputation na yo bande konanga boye bisanga non muta ke ko sambela nzambe nazo sambela bimiselanga mutu moko abebisa réputation nanga nanya sambela bongo na mukilo nanya sambela bongo ke nzambe bimiselanga mutu moko akobebisa réputation nanga nanya sambela pona kende liboso nanya ko samba po awa lobi so bolandango bien azo pona na luki yango siko mubimba nango penza na moni yango po ndeko moko apesaki na nini yango esika ezali mate yango nde ezalaki bandeko nanga alobi abi nzambe nazo prier nzambe asisite Paul po akoboma Etienne na yo bato balobi amen. Ambama ndo expliquer Etienne no sikoyo azanani. Etienne no ekoza réputation na yo. Donc nazo bonde la nzambe abimisa mutu moko abebisa réputation na yo. Bato bandimi amen. Oh nzambe nanga. Bato bazo ko avegri bato bakomi musika na bato. Bakomi musika. Alobi Etienne ko zalake mutu moko oyo olingaka mingi. Mutu moko yo lingaka mingi. Ekoza pe mwasi no ekoza pe mobali nao. Donc Paul faut abima aya ko boma mutu oyo lingaka mingi batu balobi amen. Prier wane salama wapi abomination. Prier wane salama wapi. Muto bonde la kenzambe na lingina tomba momuni bango abande ko annoncer sacrifice o basalaka. Kazo sala sacrifice a munene. Abande ko annoncer. On dit Marcelo azak on dit Satan Lucifer a kota akati na ye. On dit surtout na Matteo ezaki yete. Ezaki Satan emoko akoti kati neto démon moko akoti kati na ye nde abandisko koloba wana. Do bazo lo bamba moko na ye moko. Bazo ko annoncer mbala moko. Yesko ando pesa ngona bato bato bolu ba amen amen. Spirituellement moi son se bomi. Spirituellement so bomi mutu na o. Obebisi réputation na yo. Abi Etienne ekoki kozala mutu oyo lingaka mingi ekoki kozala réputation na yo ekoki kozala quelque chose ya valeur po na yo. Wana nde eza Etienne na yo il faut akufa. Etienne no faut akufa po yo okende liboso. Bande konange ezalaka te. Prédication nini oyo Marcelo na bato boso kote la ebolandango vraiment na bato boso kote la makamba boy ote ya bato na cher makamba boy non Marcelo nzambe na ngai alobi wana lisusu il faut que Etienne akufa Etienne no akufa po okoma na destiné na yo okoma na destinée non pour comme grand. Alobi que ta destinée est plus grande que ton Etienne. De destinée na yo et l'équipe motuya que Etienne na yo.
ozomona donc otombwama na yo eleki motuya ke mwasi na yo. Marcelo etieni na yo donge lobake desine na nga eza valeur koleka mwasi na mobali na nga. Desine na nga eza valeur koleka mwana na nga. Desine na nga eza valeur koleka ata Job kuta akufelaki bana misana ebebaki nzambe alobaki na ye teke nazobebisa biloko na yo boyeboye ye mpe asenga epa nzambe teke mpo natombwa mabebisa biloko na nga. Non, Marcelo évangile nini oyo teya bande koprepare biso liwa ya mama Blanche. Nzambe na nga bandeko na suka na otiela bino yango na mwana mobali o ndenge azoloba na otiela bino yango na suka. Marcelo nzambe na ngai alobi aexplike ke abike il faut Etienne na yo akufa po desine na yo ezwa ekende soki ndenge nini nango wana na bosani donc emata po o desine na yo okoma na desine na yo po mata. Il faut Etienne no akufa. Et puis alobi su bientôt Etienne no azokufa bientôt wana siko mama Blanche akufi pas même une semaine à partir mateya na ye oyo abi bientôt ton Etienne va mourir. Bozoyoka. Et puis oyo eza susu grave koleka na yebi te soki nga kam na comprendre nango bongo ou bien bato nyonso mpe bacomprendre nango oyo eza plus grave koleka parti oyo alobi ke alobi nini nzambe asacrifiaki Etienne. Alobi nzambe asacrifiaki Etienne mpona za tozongela ngo pardon za tozongela parti wana ondie mpona humanité bilo mwa bongbozela tozongela parti wana tozongela nzambe na ngai tozongela boyoki parti yango wana bozela le salut de l'extrémité de la terre. Oyo eza abomination mama nayoka nanga bamateya ya zela nayoka nanga bamateya ya abomination mais oyo eza suka abike nzambe asacrifiaki Etienne mpona extrémité de la terre ezala sauve. Marcelo mpona nini kosala biso boye Marcelo oza motema mabe moko oza na kindoki moko. Marcelo fo ya azalaki na ndoki ava kota baloge bozala boyoka ngo nayemi te soki eza matoi nango te ana problème nde na oyoka bien te peut-être bozala non toyoka Marcelo nzambe. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Nzambe na ngai. Alobi, les salis de l'extrémité de la terre sont plus importants que Étienne. Yangwana nzambe faut sacrifier Étienne pour na sali ya humanité. Donc nzambe sacrifier qui Étienne pour na sali ya humanité. Et longo Yesu Masia comme Étienne. O akufa ki pour na humanité. Et ça Yesu Masia. O nzambe sacrifier ki mwana na ye moko. O bibelo. Mais ça Yesu Masia. Pas Marcelo comme sous Étienne. Pas Marcelo comme Étienne. Bozo mona sekonde makambo ngo ezokende. Bozo mona Marcelo makambo memia bato. Nzoka ndakuma kote ya mate ya boye. Nzamba mpungutulendo nzamba bakoko na biso. Ngana yebaka Marcelo na betela bino liso na yebaka ye période wana kana mte so ba 2009 toni wako ba YouTube boye penza te. Ba YouTube seke banda isika na mte so ba neni na wana notale na Kazarema. Na Kazarema Marcelo ngana yebaki na Kazarema pona zai muta Kazarema ngai. Wana sikoyo Marcelo en tout cas na bando yo kamatene na ebité
na yoka makamba boyete na mateya oyo banda oteya période wana do monguna ndenge asalaka asalaki bongo mpo azwa biso azoteya nanu liloba bien azoteya nanu kitoko azoteya nanu bien na yokai na biloko boye te azoteya nanu bien alaprende l'air ekomai na temps nango esika satan siko abine te kobomba masu te po bato ndo ozoteya bango na monde eti eza na bato ebeli ngale nasalaka na 2021 le nasalaki video na bi Marcelo aza ya nzambe etamela makila bato nzambe ayebisi nga bato ebeli bakomanta bafinga yo nde mutu oza misala mabe yo nde bato bakritika nga nzambe alimbisa bino nyonso nzambe alimbisa moko na moko mingi na moma oyo si basosoli ke mama mwa mwasi wana azalaka na raison bato ebele bakomantaki babi nga kuta travers ye nakoma na via sanctification mpo ateyaka sanctification nga mpe nayebakaki ateya sanctification na banda kolande na mobali na nga do soki ekotika titre pamba obi non akotisi titre mo wana na Kazarema nazolanda Marcelo nzambe apekisaka te lere ekokoma kaka na ne moko ale bayaki na nini awa na kobeta soki na basade na France na bosani soki ezalaki na Bercy soki eloko ni Kazarema abengisa ye bango esika nde nzambe aboyaki nga nakende esika nde nzambe aboyaki esika nzambe ayaki kotalisa nga ke amela makila bato nabeta yango deja ndenge ezalelaki ozomona siko bandeko na nga seke mateya nzambe ayebaki na ye ke ndenge azana azoteya nanu basanctification boye po azwa bato po azwa biso bana nzambe tolingi mateya ya sanctification aganye biso le akoganye biso alapres sata kobane ntango ekoki siko banda koteya moko yoka Marcelo alobi ke pantalon eza nango mabe te bameshe ya mabe te boye sodomi eza mabe te esika na be waw Marcelo oyo nga nayebaka kala to Marcelo mosusu nabi nzambe merci olingi nga mingi otikaki nga kaka te nakotie kolanda tata oyo ozomona donc bandeko na nga eza vraiment trop spirituel makambo oyo ya kobenga Blanche Etienne nayebi te so nasisi bino video yango bolimbisi tozongela ngo mpona mbala oyo susu po nasuka mpe na otela bino mobimba na asi soki nake molai te soki mwesi pasi ekozala bozela mpona nasala ngo mbala moko mpona boyoka si c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi de parler comme ça. Abi Blanche aza Étienne. Siko awa po alobango alobaki na liboso ke po bulena lukon awa me il accepte ka alobaki liboso boye nzamba sa mam na ndenge na ye na Bible nde totanga na Bible nani comme Naomi nani nde totanga na Bible Tabita yonga Naomi nani Tabita dokase asekwaki nzamba zongseke na bomoi mais Étienne nzamba zongseke na bomoi te alobaki onko Blanche akufaki abi Blanche aza Étienne donc Étienne o nzambe aboyine kozongisa ye na bomoi bandeko nanga esika sko na mateya kuna alobi ke Blanche
alobi ke Etienne eza mutu oyo lingaka mingi mutu moko ya va eloko mo ya valeur ya important boyeboye bandeko nango moni bato oyo ya pasteur oyo ya basianse okito normalement basi mingi oyo babala ya liboso baza na betoile basi mingi oyo babala ya liboso baza na betoile donc ozwa étoile ya mwasi bandi kotravaille na étoile ya mwasi ala après sikoyo lokola mwasi azosambela esala sikoyo mabe makasi ebanda obebisa makambo na ye mpo mwasi azosambela makasi soki babomi mwasi wana te fa kotisa mpe mwasi na loge mpo concordance ezala na kati ya ndako wana akotisa mpe mwasi na loge soki bazokoka te fo akabwana na mwasi wana lero akokabwana mwasi mibale oyo babalaka azalaka misala mabe nayosa bino mwasi mibale oyo babalaka mosali na nzambe alimisaka nayebi te langage na obenga bango bafaux pasteur oyo watoloba bo bafaux pasteur oyo yango wana ndeko na biso desho dena apesa abenga bango bapasse-temps donc aza na ye na raison donc baoyo bafaux pasteur oyo bato basianse okite soki abali mwasi na ya liboso bazwaka mingi oyo aza na étoile mpo batravaille na étoile wana bakoetufaka ye mais soki kaka azosambela makasi kaka yango siko esalaka ke bakoka te fo bakotie na loge yango na basi ya bapasse-temps oyo mingi bakota deya na baloge epuis sikoyo soki mwasi oboya kokota na loge okomona makambo moko boye ekomema o kaka okota soit ekomema mpe divorce mpo bazokoka te bato nyonso te bakotisa bango na loge bamisusu baza makila moko ozomona donc soki bazokoka te siko fo soit baboma ye akufa epuis soit abakotisa ye bien baboma ezalaka des choses bon ou bien fo badivorce sikoyo mingi balingaka kodivorce te mpo na réputation na bango balingaka kodivorce te mpo na réputation na bango ndeti Marcelo je crois que ndenge toyokaki ke soki eza maso mama Blanche alingai nde koboma libala yango donc ye amonaki ke soki Blanche abomi libala bato bakokamwa abomi mpo na nini aya obimisa makambo oyo ye amoni mpo na ngai ebebisa réputation na ngai balingaka te baréputation ebeba yango wana omoni ke balingaka divorce te balingaka malamu kutu akufela toyokela bango mawe akufeli mwasi nzambe mpo ni osali mosali no boyeboyeboye toyokeli bango mawa azwi mwasi mosusu mwasi oyo bazwaka mibale ifo azala na misala mabe sikoyo soki mwasi wana aza na misala mabe te yebaki sikoyo ke ndeti ka oyo ngai nayebisa bino ya ndeko wana na magistère lokola mwasi wana mibale azali na misala mabe te do ezalaki ntina betango na orépétant a te do ezalaki eloko moko ke ifo baboma su ye ale sikoyo bango moko fo balukela ye mwasi nzambe apesaki ngai na mwasi oyo balukelaki ye azalaka na Londres mama leki ya intel nzambe atangela ngai na kombo na vérifie mpe na tuni mwasi oza na mama leki mo na Londres kombo etel boyeboye abie aza mama leki na ngai nafani nzambe abi mama leki yana aza misala mabe makasi yango wana maître na bango ayebisi eloko ozokopona mwasi te okepona basi oyo ozopona baza kaka baoyo baza bandoki te bakokoma ka lokola mwasi wana banda kobebisa misala na yo bandosambela makasi ekosimba te fozwa mwasi oyo aza na kindoki mpo asoutenir sikoyo mwasi oyo aliboso oyo bango baliaki wana akoki kosalela bango oyebi mutu soki video oyo nalobi ake na prépara nasala mpona Alexandre na mama Blanche donc elingi eloba nini awa elingi eloba ke omoni soki bato asianse okite oyo asakrifie swati mwasi na ye ou bien asakrifie mutu moko boye oyo aza na étoile bazwi nano étoile ya mutu wana bandi kosalela yango le baosalela yango soki bamoni ndeti mutu wana azoluka korécupere étoile na ye ezokoma ndeti alinga récupere baomwake baa na danger baa na posa étoile wana makasi eloko ni basalaka bakoboma ye nzambe nde ayebisa nga bi na mokili boye bomona ye akufi mais en réalité akufi te na mokili bomona ye akufi mais en réalité akufi te bazwi ye batie nzambe baki bakende ye mosika bakende ye mosika mpo babanda kotravaille na étoile ne bien mpo wana bayebi ke baza masu na risque te mpo si bazwi ye mobimba
ozomona posi bazue mobimba donc ndenge passé Marcelo ndenge asali pona Mama Blanche tokende pourquoi akoki kobenga Mama Blanche Etienne tokende na makomi kolo asunga biso pona nini abengi Mama Blanche Etienne tokende toyeba Etienne azaki nani na Bible awa toke na Actes des Apôtres to bandana na 6 awa po mambo Etienne otango na 6 7 8 na Actes des Apôtres 6 7 8 nde balobeli makambo Etienne a tokende ndenge ni Etienne abandaki musala ya Nzambe do 6 to bandana 8 pardon to banda to tanga mwa teste mingi to comprendre ndeko na nga kokata te tokende to comprendre makambo ebele oyo toloba awa na 6 bakomi boye na mikolo wana bayekoli bakomi wana bayekoli ya Yesu Masiya wana Yesu Masiya sa kufaki deja na mikolo wana bayekoli bakomi ebele na kati na bango bamosusu bautaki na bamboka ya bapaya bayebaki kaka monoko ya grek mokolo moko bayekoli wana bakomaki koyimayima mpona bandeko oyo babotama na Juda balobi na ntango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo bozali kobosana basi na biso oyo bakufela mibali bongo batoma 12 malekoli ya Yesu babengi bayekoli nyonso pe balobi tokoki kotika kosakola maloba ya Nzambe te mpona kotiela bato bilei na mesa kasi toluka bandeko sambo na bato seti na kati na bino oyo boyoka esika Etienne awuti balobi bayekoli balobi boye toluka bandeko sambo seti na kati na bino oyo bazali na bizaleli ya malamu do Etienne azalaki na ezaleli ya malamu batonda na molimo mosantu do Etienne azalaki mutu moko azalaki rempli na Saint-Esprit pe na mayele Etienne azalaki mayele bongo topesa bango mosala wana boye biso tomipesa kaka na kosambela pe kosakola maloba ya Nzambe makambo wana esepelisaki bango nyonso bongo baponi Etienne moto atonda na bondimi pe na molimo mosantu bozoyoka baponi Etienne moto atonda na bondimi pe molimo mosantu tozo continue wana siko nalakisi bino ndenge Etienne baponaki ye mpona bizaleli na ye ezalaki bien et puis azalaki rempli na Saint-Esprit wana Etienne sikoyo Nzambe aboma Etienne yo sambela so oza na ndeko na moko oyo abondelaka mpona bino na famille yo fo kesenga Nzambe boma ye mponga na tombwama eza basacrifice na bango ya monde na bango ya bascience occulte bandeko ya basacrifice ya monde occulte ya bascience occulte ya kosakrifie mutu aza cher mpona yo po tombwama bozo comprendre après wana siko totangi wana ndenge Etienne azwaki musala tosote tokende mbala moko wapi tokende mbala moko nakomaki awa tokende mbala moko na 15 na 6 wana tozaka na 6 tokende na 15 na 15 balobi boye na soteki ka bato nyonso oyo bazalaki na likita babandaki kotala Etienne pe bamonaki ke elongi na ye ezalaki kongenga lokola
Angelou. Bozomona. Wana Etienne ndenge azalaki. Oh non 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 non. Azali vraiment na likabo makasi ya Nzambe, azali na bonzambe kati na ye. Siko yo baloba noke baboma Etienne na vie na yo. Donc mutu ta mususu oyo asambelaka mpo na yo na libota na yo. Yo na fo oboma. Donc bango basengaka bato abongo. Pesanga ndeko no na asambelaka makasi po tombwama. Ozomona nde bandeko na batekaka biso. Ok. Tozo continuer. Wana tomoni Etienne ndenge azalaki. Toke na 7. Acte des apôtres toke na 7. 7 mbamo toke na biso na 54. 7 mbamo toke na 54. Toke iti na 54 balobi boy. To banda na 54 to sukisa na 60 balobi boy. A l'air Etienne akufaki to tangango. Tango bato ya likita monene bayoki maloba yango batomboki po Etienne na bande kote kote ya makasi na ebite bakomi yango wapi na mona kion po na tanga kion voma Etienne na bande kote ya makasi boza no na talango Etienne na bande vraiment kote ya pe ko sala miracle boza na lukon. Na ebite soto tango bande kote ya makasi pa zo sa miracle Etienne oyo nani alobi Nzambe nanga pardon ba oyo nyonso basambelaki na prière wana et puis tala prière yango tala nini mate yango 1 million et quelques bataillons 1 million et quelques. Oh Seigneur na ebite so ba démon pe mutu balanda bino na ebite tango bato ya likita monene bayoki maloba yango batomboki pe basiliki mingi na Etienne kasi ye atondi na Molimo Mosantu atali na likolo pe amoni kembo ya Nzambe amoni pe Yesu atelemi na esika ya lokumu pene ya Nzambe. Yesu alleluya. Bongo alobi boyoka na moni likolo efungwami pe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu pene ya Nzambe bango nyonso bakangi matoi bagangi makasi pe baye kowelela ye babimisili ye tolanda na 58 babimisi ye na ville pe babandi kobamba ye mabanga batemoin bapesaki banzambala na bango na elenge mobali moko kombo na ye Saul po akengela bango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga Etienne abondeli boye Kolo Yesu yamba molimo na ngai akei na bolongo pe agangi makasi Kolo limbisa bango lisumu oyo awa alobi bongo akati motema. Bozomona Etienne wana oyo yo fo opesa ya libota na yo ya bomoi na yo ya valeur boyoke kopesa. Mutu a motuya eza kaka bango nde na basacrifice na bango basengaka kaka bato matuya na mabota na biso yango nde bango nde basengaka. Ozomona yango bango nde basengaka. Etienne azalaki koteya pe azosala miracle na tangaki yango wapi boza na lukango je crois na 6 na talango na bande koteya makasi pe azosala miracle na tangaki yango quelque part. Etienne atondaki na bolamu pe na nguya ya Nzambe azalaki kosala makamu isi minene ya ndenge na ndenge na kati ya bato kasi bato mosusu babandaki kotiela ye tembe. Donc miracle Etienne abandaki koteya makasi pe andosala miracle awa na Acte des Apôtres 6 totani na 8 bakomi bongo. Ozomona donc Etienne ya bomoi na yo en tout cas non Marcelo nga kutu wana ko so nazalaki wana na ebite. Donc et puis batongo wana église yango boza na Molimo Santu te. Molimo Santu asiko soso sabino te ndenga sala ngale na loba pe mbamo papa senti quelque chose elobami bino nyos pe bozo ganga amen. Oh Seigneur
sunga bana na openza. Et puis ndeko mo alobaki na église na la majorité baza bandoki. Hey, yango mono zo kama ndeni bango makambo nyonso poasa boye me ndenge nini bazokanga maka wana bayebani bazosoutenir mutu na bango. Biso tokamwa asu biloko wana te. Pourquoi alobi Paul awa totangi na 8:3 to sote ka 8:3 so tangi nyonso oyeba vie ya Etienne awa à partir ya 6 7 8 na 3a 8:3 balobi boye nzoka nde Saul abandaki Saul wana eza Paul oyo alobi wana azaki no Saul azali no Paul te Paul sikoyo wana komaki deya mosali na Nzambe aza Saul Nzambe mutachanjaki ekombo nzoka nde Saul abandaki kotia molende pona koboma Etienne. Pardon, Saul azalaki kotia molende pona koboma eglise azalaki kokende ndako na ndako pona kokanga bandimi ya mibali na ya basi pe kotia bango na boloko nzela wapi kaka na mokolo wana pona koboma doki awa wana Saul nde mutu azalaki kotia penda molende pona baboma bango doso tali na 8:1 bakomi Saul pe andimaki ke baboma Etienne do Saul wana eza Paul na 8:1 bakomi wana Saul pe andimaki ke baboma a Paul Paul le wana apôtre Paul le wana azalaki kombone Saul azalaki kotravaille ndeti na l'état ya bandeki kotravaille ma na l'état azalaki mpe mokonzi donc yango wana ye mpona ye akanisaki azodefendre sikoyo paster Marcelo azolobake bientôt Nzambe azoboma azobimisa Paul mpo aboma Etienne na yo Etienne avino pona progresser otombwama Etienne avino koza mwasi no akoza mono Nzamba ko bomisa mutu te po atombola mutu non wana eza sacrifice humain o bango basalaka o sacrifier mutu po tombwama mais na bonzambe mutu ako sacrifier mutu te po tombwama et puis faut tala pe ndenge to mona penda ye Marcelo wana par rapport ya bato mokili ndenge bazala azoza wana azotanga ba million biso bato mbongo ekokunda boyeboye mais gloire yango azoluka ngo ti wapi etondaka bango te etondaka nango bango te yonko anviaka bango te po ata malgré ndenge bazomona na bongo bazomona ka baza kotombwama te et puis bende babonso basali basacrifice po Nzambe ayebisenga ndenge ka sacrifier nani Blanche bakosenga ye lisusu bato mosusu tozali ati bakosenga ye lisusu bato mosusu donc Etienne mibale sikoyo kopesa nani Marcelo natuna ta question wana mpo olanda video oyo Etienne mibale yo kopesa nani Marcelo Etienne mibale en tout cas bandeko yango wana mpenza nalingaki kopartage na biso po to comprendre makambo eza spirituel bazwaka mutu yo bino bomona akufi nzoka en réalité akufi na ye te bokundi mpe mutu bango bazwi batimuni bakiti ye na prison wana akomi sikoyo bakomosalela sikoyo étoile na ye nde basala bamosalela sikoyo étoile na ye en tout cas Marcelo nde olobi ke Blanche aza Etienne en tout cas Etienne oyoki maloba suka Etienne asambelaki abi Nzambe alimbisa mais Blanche alobi te kalimbisa Nzambe makila Blanche ezoganga au foot ezoganga justice esambeli lokola Etienne te ezoganga justice mais bandeko na nga eza na bato ebele bachroniqueur ebele bato ya YouTube bato ya TikTok ebele oyo bazalaki koloba contre Marcelo tokamwa te le tomona bango bachange langage le bakoma koloba pour Marcelo te mais bazala lokwa bato moko aza na esu pa Blanche te pardon azokondane su Marcelo mpenza te boye bamakambo ya kobima kaka mais elonga na oloba kaka ke
eza bamvutima bakoamvute bato ebele mpo bachange balangage na réseau sociaux bato bandota bongo bamama deni ozalaki na raison. Et à parole